Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiroya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou, ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche de notification. Bonjour, bonjour, Nabalandi Nyonso ya Naomi Barcelone. Bisiga Nyonso bokozwa émission oyo soki bokozwa ngo na midi na pesi bino bonjour soki bokozwa ngo na pokwa na pesi bino bonsoir. Kari putu na bino yeyo amesana toujours ko lukela bino ba news na minute otoza na histoire vraie. Histoire vraie ozo lega na ba famille na biso yango moni toza ko exposer ngo awa na Naomi Barcelone potozwa solution pona ba remarque na bino pona kopesa biso ndenge ni tokoki kosala pona makambu oyo ezokomela biso na ba famille ba oyo nyonso ba na Karim Putu na Naomi Barcelone na pesi bino mbote na pesi mbote na Mado Spaghetti mwana popi ya mukolo na minute oza na Kinshasa toza na elongo awa na ba séjour na ye. Merci beaucoup na ba oyo nyonso baza na ba etando ike na biso pona kolanda Naomi Barcelone monde entier partout lisolo na biso eza lisolo ya pasi peza lisolo ya mawa yango moni toye nango awa pona kolakisa bino lisolo oyo pona koyoka bino ndenge bokolobela biso ndenge nini tokoki kosala pona libota oyo eza na pasi libota oyo ezwi shock lisolo na biso eza boye mama moko abotaki bana ye kaka mibale moko aza kitoko makasi moko aza na ye ka simple na ba réseau na biso tobengi lokola ba Facebook moko aza na réseau na ya Facebook azwa Facebook na ye azwa profil ya ndeko na ya mwasi oya kitoko wana atia tango atia profil asolola sola ayako kutana na elenge moko ya kitoko ya mobali na mboka na biso ya poto bisika oyo boyebi ya mboka malili babandi kosolola na mobali babandi kosolola na mobali asololaka na profil elongi ya ndeko na ya mwasi do ya leki na mwasi azaki kitoko makasi koleka yaya azwa profil ya leki na atango na Facebook na ye leki pe ayebaka te leki pe a contrôlaka pe Facebook ya yaya te yaya solola toujours na mobali wana solola na mobali wana atindelaka ba mbongo po mobali pe azwi guna ye azwi ba choix na ye oye mobali alingaka nde basi na ba catégorie na ye na ba qualité na ye ndenge bazala papa basola na mobali atindaka ba mbongo yaya pe ayebisa pe na famille ke mama nde naza boye nazwi mobali ozwi mobali merci mwana ngai ba mama nde basepelaka basepe njoka yaya azwa mobali wana na profil ya leki na ye ya mwasi leki na mwasi pe ayebaka te mobali pe kuna na poto ayebi te ke o nga na sololaka eza mwasi o nga na linga te eza nde profil ya leki na ye basola mbongo yake baye kosolola na mobali alobi te ngai fona ya kobala yo mobali pe asololi na mwasi jour ekokaka te ekoki mobali akiti na Kinshasa mobali tango akiti na Kinshasa aye asololi na mwasi na telefone ngai nazoya epa na bino po apesa pe ba adresse makamnyo surtout mobali atinda même pa ba famille na ye baki ko contrôler ke mwasi ninga na solola na ye atinda te bolingo teme ezaki nango fu akrake pe mwasi na ye alobi te eza bolingo yanga na mwasi nanga papa mikolo kokate ekoki mwasi pe mobali pe akiti na terrain akiti na terrain aibengi pe mwasi na ye alobi yaka kozwanga na aéroport mwasi pe bongami pe alati pe kitoko akie pe kozwa mobali na aéroport mobali akiti amonka fi moko aye kozwa mobali akompote bon atrouve ngo normal abita msu mwasi nanga
azwi empêchement ya yo zwanga yango atindi bandeko na ye akipete amuna ga fi yango ayozwa ye chéri merci na moni na sepeli bona mobile pe azwi na ye po biso pe mobile yaya azaka mobile na yo ndeto na badage na biso tolobaka mobile pa kipe na ete po bango bana poto bazana bango na ba gentil na bango na ndenge na bango azwi ye pe akepe na flat alakisi ye pe chambre akotisi biloko ba bagage na bandeko na nyonso bayaki wana esi nango pe lobi nango pe na tongo la fille alalaki wana te po mobile ayebi ke mwasi o nga na o aye kozwa nga aza mwasi na nga te mais mwasi ye moko azoyeba ke mobile o na ye kozwa aza mobile na nga aboyi pe la fille alala la fille oboyi na lala ndeni la fille pe alobi elo te abi te bozwa $100 oyo boke na ndaku naza fatigué lobi tokokuta na lobi mobile pe atikali la fille pe yaya pe ake na ye pe na ndaku abengi pe téléphone ka numéro abengaka chaque jour basola na poto abengi yango sikoyo na tongo abi bo préparer bien boye na oyo okutana na ba mama era ye pe na ndaku la fille pa signaler ba mama déjà abi te mobali nanga sa ye boye na boye tozali na ekutu na flat aza place boye aza na besoin bokutana lelo ka po bosolola ta 3 personnes boye bande nini ya kosala likambu ya libala ba mama pe basepeli baseka mo elo mo amike nde ba mama bazana njombo na bango mobali ayaka te ayekoya na journée wana akuti pe babongisi makambo nyonso tu la fille azalaki te profil mokolo profil wana azalaki te adeplaçaki eske bamama mobali aye bazwi ye mpe baencadre bavandisi ye baye kokotisa ye la fille mpe ayekoya apesi bango mbote mobali abi ya mama naza aposa ya mwasi na ngai mama akamwe oza aposa mwasi na yo mama babenda ino pembeni ye na papa na bandeko mosusu bazalaki wana mais ye aza aposa mwasi na ye sikoyo ye azalaki na mwasi wana kende kozwa eti na aéroport sikoyo aza aposa mwasi na ye na ndenge nini babengi mpe mwasi na pembeni kinzondi babi mais ye ozalaki na mobali na yo oki ozwi ye na aéroport okotisi ye na chambre ovandi na ye apesi yo mbongo osololi nini mpo ye alobi aza na posa ya mwasi na ye mwana nzoka abombane mpe secret ya ye abombane mpe ayebisa mpe mutu te abandi sikoyo koyebisa mama na bango abia mama nde naza boye likambo eyi nde elinga mobali wana omoni wana alinganga na elongi na nga te alinganga na elongi ya petite ya na ngai bamama bango nyonso bakamwe bato nyonso bakamwe ntango bango baosola wana petite ya abimaki aye kokuta bango baosola babandi kokamwa babandi petite ya ndeni boza agite boye abandi otuna moto aloba aza te bango nyonso baokamwa mama na papa mpe babi te moto aza kuna towumeli awa botika toloba verité nyonso tu epai ya petite ya nde sikoyo mama ekoyebisa petite ya alobi tala makambo eza boye kuna na nsima mobali ya ndeko na yo awutaki poto aza awa grandtia nanga mobali na awuta poto aza bongo ayebisinga te ndenge nini ote ayaki ka alobi na butu lelo aye poto kutana tosola tofana me likama munene eza awa ke foto oyo grandtia na yo atia na profil na ye ya Facebook eza nde na elongi na yo mobali wana alingaki grandtia te alingaki nde yo parce que profil oyo eza na Facebook eza ya yo yaya tinga na vandaka yo ozwa foto nango otia na Facebook na yo bapetiti ape aloyenge alobi te eza sikoyo mobali na nga aza mobali na ngai donc foto na nga elongi na nga seke aza mobali na ngai eyindi na nsima wana eyindi abi ngai na kotika te aza mobali na ngai kuna mpe mobali azozela mwasi na ye kuna mpe koto eyindi mwana mpe alobi jamais eza profil na nga se ma profil eza elongi na nga ngai wana kaka mobali na ngai ekosimba te ntongo baoloba ekosimba te asote bango abimika na salo boye mobali ayambi ye madame na nga mwasi na nga ayebi elongi ya mwasi na ye mpo yaya ntango aye kozwa ye azalaki na bagitation te mpo ayebi na ye yaya te ayebi nde mwana mwasi wana ntango kaka mobali amoni mwasi mbala moko mobali souri akomi koseka asepeli amoni mwasi na ye mama aboya tosolola mwasi kaka nde aza na Facebook ndenge amoneli ye ndenge azalaki achange te yaya lobi ubien yo ubien ngai ubien mobali akufa ubien yo kufa ubien nga na kufa boyoki lisolo na ngai lisolo ya pasi lisolo ya mawa na minute oyo naza nga moko te naza na bainvite na ngai mpo na kopanda nteke mpo na kosolola likambu oyo etrouble famille donc nde na minute oyo toza boye tozoyeba te yaya asala nini
leki asala nini mobali kuna pe mafuta ezomata mpo na bolingo na ye yango wana omboni toye na etando na biso na Normi Barcelone mpo na kopesa bino lisolo oyo ya mawa topanza yango toyoka ndenge nini tokosolola. Merci na balandi na biso nyonso ya Normi Barcelone TV pour la conférence de pesa na moi intervention moke na cadre ya bonzambe na émission na biso histoire vrai lelo pe toza na mwa lisolo lisusu ya mawa oyo esali mwa pasi ya bandeko mibale bana tata moko na mama moko tolingi mutu kopesa na bakaya boyetananga c'est déjà une famille nzambe asalaki famille ezala soudée nzambe asalaki na kati ya famille bolingo ezala moto oyo ayaka kotya division na kati ya famille c'est Satan le diable oyo alingaka bato bazala ensemble te. Alors pourquoi kopebisa unité na unité à cause ya réalité aux asimilitana bocha bolingo na kati motema bozaba na makila moko na kosenga lokola mobali asepeleka na petite sœur pour na ngato liko kopesa quand c'est akitisa motema na ye petite sœur surtout mobali na kosepela na ye abala ye mais est-ce qu'il y a biso des leçons à la prochaine que ceux qui osent la relation na Facebook relation na réseaux sociaux au moins que relation qui ne sérieux le kaboyi bana approfondir na mobali ya kotina ba photo normal pour na éviter ba dégâts pour salami à la prochaine bande de comme sotikali et puis ça sont leçons et qui sont tombés sur la plaisir mais na ko senga na ndeko na biso ya mwasi ya akita motema alongola haine parce que diable ko kota jalousie pour ya lomonaka kaya bomaka ndeko na belle ko la jalousie ko la motema mabe diable profitaka bongo donc vos famille vous pouvez compromettre le bout de la unité pour la relation mobile ya Facebook non quand même motema ndeko senga na ye vraiment il faut en abattre parce que nzambo malamba ko la kise ba ko pese toli mais bezo ba kesika na la moto suki ya nzambe zo banda ndeko so senga vraiment qui ndeko na biso ya mwasi akitisa motema à la prochaine la biloko boye biso ba tozo landa et mais quand vraiment le suspension na te et ça la tête aussi photo moninga oche après pour poster photo ko za handicapé yo ko yeba ndenge ni ki moto na zo sola na ye azali infirme. C'est pour cela que nous avons une relation avec les réseaux sociaux malades et que c'est normal de poster photos normalement. Oui, ben il y a une relation qui est sérieuse et qu'on permet de surtout éviter la dégâts. C'est votre humble serviteur, le pasteur Rémi Kalombo. Depuis que vous avez numéro Zalana pour la Mbonga et qu'on sait que ceux qui ont besoin de préoccupation de sous, de Kokoba toujours pour la copie ça va vous Tony. C'est que des amis à Tchakimi, la Katanabo, la Bonus, la Kombonayesu. Amen. Merci beaucoup pour remarquer que plateau na biso échangé hein toza awa nazanga mokote nazana ba invité nanga pona ko solola makambu oyo na uti ko yebisa bino makambu ya mawa. Bonjour papa. Bonjour. Balandi nyonso ya Normi Barcelone balingi ba yoka kombo na yo. Nga kombo na nga Jérémy Makonga l'homme de 2042 le prophète hein. Bon? Je suis un serviteur de Dieu. Ngande muna no sac 2042 Jésus revient. Ah bon. Merci beaucoup Toyokio. Maman, bonjour. Bonjour maman. C'est Normi Barcelone, baliba yoka komo na malgré bayebio, ba o mususu ba botami lelo bayebio te. Mbote na ba abonné nyonso ya Normi Barcelone, Marina Ngoi devant vous, otoye lelo to solo la vraiment sujet oyo. Maman Karine aye ko partager les biso ensemble. Merci beaucoup boyo kibino moko. Ndenge apesi komo na mama Marina Ngoi. Tozana mupandi na nga kote tozana mama ye moko mama de mama mama ya bana mibali ba misu ba yebiete mama ya bana mibali yeyo ye moko a se présenter na plateau na biso. Ah oui, bonjour, c'est maman formidable Normi Barcelone la fraise. Maman ba mibali. Oh, comme sous la fraise. Maman ba mibali soute. Hey, combattant. Ah bon. Merci beaucoup bayoki yo bébé moi botam pesika ayoki kombo papa comment on nani. Ouais, bonjour, merci beaucoup na Karine Poutou. Et moi, je m'appelle Lalou la bière. Et tout ça. Pourquoi la bière? Bon, c'est lui qui a découvert l'embauchure de la boissonnerie, donc c'est moi. Et l'autre dans le plateau nayo. Et merci déjà de l'invitation, la considération pour nous répondre à ce sujet nayo. Et la bande de Kobaota la biso, tout ça déjà prêt pour nous débattre dans ce sujet. Merci beaucoup bino tuboyo qui m'a invité nanga ba pesi ba komo na bango
émission na biso eza émission moko ya mawa eza histoire vrai oyo esalami na famille moko boye eza sikoyo baza na mbutu yango moni baye nango lelo awa na plateau na biso ya Mama Normi Barcelone pona koyeba ndenge ni bakoki kosuka na likambu oyo eyeli bango ya pasi likambu ya mawa likambu oyo ba famille mibale bana mibale ya famille moko papa moko mama moko balingi babomba na likolo ya profil biso batu tosala ba Facebook sala Facebook na yo kaka na elongi na yo ozalo tengama boye ozalo sala boye te yango kaka mobali na mobali azana baguna ye na bashwa na ye akolingo kaka bongo siko tala lelo likambu oyo ya pasi o eyeli biso papa na likambu oyo ya pasi oyo o ba famille mibale bazolinga babomana mpona yo oza na conseil nini ya koyebisa bango? Bon, nga conseil na opesa bango eza surtout la Bible ezangaka maloba te. La Bible dit que makambo nyonso ezangi solution na mokili soye na Bible otrouvango. Premièrement, na famille, ce qui est important c'est l'amour. Comme Jésus avait dit que il faut amour du prochain et zala. Donc dans la famille, ceux qui battent baza vraiment na bolingote, ne et comme ça bango de la po ezali kamba libala, ezali kamba jeté. Moi si yaya tselonga ya ndeko na ye bagite soudain ayo bayo betele li solo et pas monique ah mais mobile yango ayebi ndenga ayebi ete. Donc ceux qui baza na amour ba luka ba lukela ngo solution. Mais na ngana lo ba pe pour na yaya wana parce que au moni na vie il y a des erreurs pareilles comme mara et ya kana ngo souvent pour toza batu okota la beauté na tselonga mutu kingandi na Facebook peut-être ko faire attirer les batu. Mais une fois chango il faut assumer à royer bapé non tant au monde na les concernés oye bise vérité za kiyote le mal en est que akendaki nango mabembango à partir déjà aéroport il fallait qu'il moi li solo et betamana était zanga boyebopo à me un peu ko prendre en globalité quoi. Mais ezali kambo moko très choquant en plus nga vous de salinga na pasi talaka libala na ta génération moi libala eza moi pasi soko zi mobali na yo akomolo balandika elonga Facebook donc esalinga moi pasi trop. Oyoki papa na biso alobi ke esali pasi parce que moi si alandika kalibala esali pasi boyoki ye moko ndenge a expliquer bino Mama Marina Ngoi pona yo pona likambu o eza na famille mibale o bali baboma na likolo mobali likolo ya profil elongi ya muninga pona yo zolobela biso nini conseil nini opesa bango? Merci beaucoup maman Karine. Ngana kolo baboye na part d'abord ya grande sœur aza moto azo vivre na complexe so na koloba na tambolaka na Normi Barcelone to ba camarades na moni ke so na salele longa Normi Barcelone e kwatirelenga mobali era mona ki kazwi moto ya bande ko luka na ba conversation fa ki bando yebise déjà que elongio eza na profil eza elongi na ngati tala vrai nganga yeyo er nanu bolingo ekoti te. Bon le quoi yaya mona déjà que ba komo tindele bambongo ba komo tindele biloko alobi tena utiliser elongi alekinanga. Mais abosana ki ke muto atindela ki biloko na bambongo il faut zonga ki chasse pe ko zwa par na e ya oye papesaka. Jour oya ye e ko zwa par na e même na aéroport ayebisaki ete. D'abord yaya elle doit assumer poneti nga na part na nga na moni ke mobali yango à moins que pas alaka mobali ayo luka mbongo ne oya pesaki. Poso aza mobali ya responsable o kendo bala mutu te. Po o wana zaki elongi mais bolingo o babande ko partager ezana muto azaki derrière la caméra. Muto azaki derrière la caméra nda pesa ki ba sentiment mais nelongi mutu mosusu. Donc azala responsable tonton na biso a tia trouble na bolingo abatute. Ce qui a sepela vraiment mingi ko ka conseil na nga na conseiller ke akendi. Merci Mama Marina ko na zipo na yo sima na kozongelo sima Mama Normi Barcelone oyoki opinion ya Mama Marina siko Mama Normi Barcelone yo l'opinion. Bon en fait merci Karine pour la question. Bon on va répondre boy. Premièrement grande sœur on a utilisé qui profil ya petite sœur nae. Azala vraiment clair, azala simple, azala cool. Parce que yemo tsazu profil la petite sœur. Azui yango atong na Facebook. De yemo kwa yebi que non, je suis pas belle. Ma petite sœur est plus belle que nga. Donc les kinda ko ko reporter ya plainte parce qu'elle utilisait l'onginae. Donc pour ne pas aller loin, il y a azala play parce que ceux qui y a boy li bala lek. Pour mobile ni na comprendre mobile abi que non, il y a assez peine aller qui
sentiment ou pas et après ouais c'est le quoi bosso ça nanu bolingo ya boye mobali déjà asepele na moi tonda asepele na moi si boye donc baguna e eza oya mona kiwana donc yaya naza bona minute il faut anzima mobali wana bala leki po yaya alembo na Facebook sans que yelongine donc mobali bato na problème te na minute le ko to linga tende perte loko na minute to linga sous perte te donc tangu yo lié mobali obima bondeni donc mobali va bala leki akene na leki poto yaya perdre oh ça dépend que donc eza ngai te eza bongo il faut yaya assumer pour leki te mutatina yaya bota melong mabe pas comme complexe on leki te boyoki mama Barcelone na lobby yaya za complexe ya leki bongo papa la luku na zo tomboka nini papa loba na no zo tomboka nini bango ba loba bien te on a vu d'ailleurs na yepa na yote si on loba s'il te plaît tu n'as rien s'il te plaît tu n'as rien tu n'as vraiment rien ok donc pour ngai déjà merci na parole et papa ngana ke maman na mobali so landanga oza maître vous comprenez et là moi ça sali aza juja et sikoyo ngaso na yo déjà banana ko tumbano yaya otumbi yaya abimi na ye ozui yayo bimi na ye ozui lisusu leki na ye. Oh, toi tu m'appelles irresponsable. Oh. Oui. Non, faut à tout yaya mdali gimbongo. Lora bango balobi ke yo. Orobala yaya na te pas za mabe. Banda sko tumba no poyem dagenda western. S'il te plaît. Oh s'il te Maman Persing s'il te plaît. Maman Persing s'il te plaît. Mais non, c'est à moi, c'est moi qui ai la parole, ce n'est pas toi. Bon, on est ce qu'on a western. Et pamba. Jamais. Non, madame, opposez la question. Hein? Ok. Donc, déjà, mobile wana, mbongo pamba te. Tala no kayu oyo betarawana. Heureusement, moi, souvent, bien sûr, aux deuxième lex qui légotient na profil. Mais à mon passe na mbongo te. Yetem dander au lia bambongo. Il faut bandano na muto ando lia mbongo tumbiye. Alors jusqu'au lait qui sera au sepela na leki. Osomona donc conseil ngana opeso yangwana. Et puis petite sœur. On y aura mis na ote. Hein? Tika yaya abandaki projet na yeti projet ne comme na suka tika yaya ben. Oh est-ce que oh nzambina. Oh soki yaya ataki elongi na ye. Et maintenant là, Yaya a su déjà elonga mutumusousu. Et un singa a su elonga marina. Natie yango. Carrément. Et comme il projet n'a biso mi balé. Parce que toi on a lia, c'est que non lia elongi na ye. Et ça projet n'a biso mi balé. Non. Merci maman Marina na ina song c'est là yo miko na kamoko loba kike. Soki papa ayaki pona libala asala libala. Soki ayaki pona libala te akende. Atika na ebe intérêt wana ya mbongo mais sikoyo yango mwana bon neti nga na koloba boye tozo sunga famille o eza en danger ngai soki aza ndeko na nga mobali déjà na oyebisa ete akota na kati ya ba pétrin parce que soki abali kaka moko na kati ya famille wana déjà à lire tozo mona parce que leki alobi ke aza mobali na nga yo salele nga musala ne longi na nga eza déjà projet ya deux personnes. Carrément l'équipe a commis un sentiment parce que qui a monté à poto a commis pe ko poso kaza ki monto za et l'autre côté alnga lo ba pe bongote yaya pe aza prête au tikate so ka faire courir et pas maman et ça pour pas trouver les solutions alors papa koko ta na ba problème te basi baza ebele le quoi yo lingara mingi na ba Facebook bandela ko lingana ba Facebook mais cette fois-ci na monde lelo WhatsApp et komi salara plus ba appel vidéo pour au quoi ils sont na ba problème au te le quoi ndeko na moi singa no pese conseil bala na famille wana te atika bango mi balé mbongo baliaki esi balie esa lelo te na zone seli pasteur maloba na liloba loba kike pona nini ayebisa ki déjà na aéroport te mutaye na show wana c'est akoki ko yebise mba moko brisque na aéroport est-ce que ezala
Bon, ebi omoni ba makambu oyo ya kotsaka ba profil wana. C'est des jeux qui kangi moi mutunayo. Il faut se démontrer quoi. Il faut omila qui ça déjà. Pourquoi? Parce que au moins des comme na famille bongo, ils risquent que le dessert wana bakabwana. Ce qui baza vraiment na amour, parce que c'est qui est ploniaka na famille za amour. Oh, amour pesa kana ba danger nango. Et comme non mutuna mutana intérêt na tout ça bande commun, tout ça na ba propre intérêt na biso. Na ko lingate ke neti yaya ko lingate ke bazwa e mobali na e. Mais mobali wana pende azabongo, ye loka lobi tanga moni leki. Bolingo na e. Ngana olubake a raisonné bien. Parce que amour tanga bando sur la nabatesto ndenge ya la raka déjà bande ko séparer moi ba idée moko boy. Oye sala ka non batu ba battre foyer na bango bien. Mais leki ba battre ne foyer te, cela veut dire ba converser te. Soki ya lobi azwa leki. Tant musu leki azana chéri ne pas linga makasi ya. Olanda ne terrain bi kazane mobile na ngate. Ba ko komana poto a choisir pe chemin ne musu asundolié. Ameka un peu ko voir parce que babilongi moko bazape ya na leki. Soki leki alingi mabe makasi. Mais mobile wana so amona que yaya bando bimisa mo ba parole bien. O étiqueté vraiment balaé. Alanda ta ba parole wana. Merci beaucoup. Maman Barcelone a zone selio na liloba na okanga maloba moko pour na zone servino ba micro. Maman Barcelone eloko moko lobaki ke ye a profité na profil. Net na ndenge mboka na biso ezala pe na loi comme pe na loi. Tango utiliser longi na ngayo et puis ba risque. Okoko so pe longi na ngayo tsango na profil au sel pe ba crime. Soki ba ko kanga muto kwa simenga kole longi. Mais normalement pourquoi pas na sime bolingo mo boyelinga na facilité na lingi na ngai te. Ah mais oui papa. Papa tout na ngani koyeba na ou pas même grande sœur a habité. Lelo mabale comment osala même en ligne. Au moninga au CP na nga bala ni to mona lelo na ba internet mobile monana na mwasi te ba yokana te ba lekana te mais ba telana na ba téléphone bo ba fait tête ba bala nto ba mbala. Et bien, il a sepeli na te comme penenge za wana ndeti ngai leki au moins que mobali ne aboya. Mais ce mobali pas le beke mbongo ne ke ne perte te pour nanga a préféré leki tout nanga nini. Pourquoi na olo babongo? A solo na yaya ba sel ba projet na yaya oui to boité. Mais mobali a solo na yaya na ba projet na elonga mutu mususu. Et on dirait ndeti li solo mo na yebi Fimo boy abimana batata makasi mais pour abima bien asala bien pour ebiki ozo mbongo il faut en raisonner. Là nous sommes na émission aux libre ya ko répondre tika maman Barcelone à répondre loba maman bata boy bota bon na ba plateau te kitoko te biso to pesa ba solution. S'il vous plaît, papa, famille et Luka, solution. Je suis la solution. Quelle solution est ça? Maman, on comprend, maman Karine. Donnez ça pour na mobile soit monique non na lingara yaya et na lingara leki. Ne longi wana ye azone elongi ya lingaki yaya mikolo yoko. Ceux qui muta monde a profil la vie na ye a ebine nini a continuer na makani sebi ki na voli déjà moi na ngabi miselongi moko boy. Sko atal zobi ke te. Famille zui qui mette yaya yondo zawana yaya yozwaka mobali leki tsana se yaya mobali na ozana bolingo mwasa ngote pour elongi wana ya baguna ete a tromper a nyoko mama makasi. Merci boyoki ya konyoko mama makasi keleki papa Lalou nazana yo papa Lalou miko zepa na yo papa Lalou alobi boye yaya nyoko ami na ba jetem yaya nyoko ami na kokoma ba 4h 5h 6h atindi ba humidité na ye pa ya mobali wana papa Lalou wana miko. En tout cas ouais merci maman journaliste. Même pas standing autour le bélo mot très capital et puis très profond. Même une pissom 35, 31. L'homme, il faut asangana na mwasi na ye. Et c'est très important. Et puis bon lingwa na frontière te. Donc papa, ngana olo bano clair na mobali. Okobala yaya. Po luka osela mbongo na yo. Jeune fille wana ya leki. Oyo se prendre photo. Bo sola te. Akoma te. Akobala po ani na profit po uti poto. A comme à la poto kuna, à l'andi Château Rouge, à l'andi Galerie d'Ixelles, à l'andi Couloir de Berlin,
alandi couloir à Dallas makambe baby mais yaya est-ce que longi mabengo yaya ngo ezana ndeni nango po kitoko mwasi pe erapene longi ka te kati na ye tala kati non wana ki bolingo kala kitoko mwasi za motema na bizaleli un point un trait. Allez, les annoncer, on va la yaya. Émission Sili. Eh, papa la loi katinga émission, bon monte que papa la lune a évité so yem tasaki émission. Maman Marina non mona mute mezo chauffer. Et là on y okolo bapenda oya makasi po mama ya mwana wana na papa na na mobali po ndeto zabo moto zo pela na famille wana. Bon, ba parents o ngana kolo bana minutes oyo. Totika bango libanda makambo wana po parents moko ta bwaka mwana ne a privilégier moi mususu. Eza erreur oyo mwana moko asali. Mwana ya alobi ke soki babala nite. Bien bango bibale bakufa, bango bien mobali pe akufa. Yango ngai mingi na hotelemela ndeko na ngai ya mobali et puis ba papa lokwa bino nde batu bomemi problème o awa. Botala mbongo te po bokotisa ba problème makasi na kati ya famille na bino. Bo libérer mwana mobali ya batu ndeko na ngai mobali zala responsable. Baba la sentiment te, baba la kaki elongité et puis moi si o abanda osola no makambo kitoko on elonya mutu mususu azapeka moi sa lokuta au départ azape moi si malamu te po alata ki elongia mutu mususu peu importe makambo ya banda ko loba na yo po e convaincre yo o ya ko bala yi mususu o pe yo luli ne longi o yebi comportement na été libère-toi de cette famille luka moi si no mususu bala basalisa libala ba aventure te. Soki oyoki no conseil te olandika mbongo no bandaya kotinda olukake obala kaka leki lobi e ozala problème po lobi makila ya la fille wana pe koza pe na mutu na yo vraiment nga naza na part na yo na koti na douleur na yo ndima ko perdre mbongo luka moi sino place mususu bala tika famille au tranquille. Merci boyoki wana mama Marina mtaloba ki to est-ce que pas pasteur mobali ya lobi ye Babo maye basi kisaye kaka petite sœur. Siko yo pasteur étant que te ya kabiso Bible lobela biso na likambo famille na ona ye mobali wana aye musika pona ko bala kaka leki wana yo zo lobani pona likambo. Bon moni ngamona na mobali ya ngamona mobali premièrement na question ya ba choix mobali mutasalaka. Une fois mobali asali choix nde ayaka vers famille. Na omona na profil amona ke longi wana donc asali choix ya elongi wana mais na ko solo la mutabanda solane elongi mususu c'est à lui maintenant soit la Bible dit quoi la Bible dit que rien oyo est bandi déjà na mabe et soukaka na mabe ce qui a commencé mal et finissera mal le rôle a déjà ça début ndenge déjà aye komona ke mabe alaki déjà depuis bolingo alaki profil mutu mususu maloba mutu mususu donc oya koki ko sala Eza yende mutaza mobali avant d'ici les deux filles en question parce que baza batu baza banyamate omoni mutua mutua yo kaka mutu soko lobele vraiment différent alors yo kayo a comprendre yo pe a étaler désigner non la famille parce que ba parents po ba kabola bana wana ekokate mais entre eux le fille ye mobali a kozwa solution wana parce que na mokote yo abimina ye amour comme un peu vrai amour c'est des sangisi banzoto non ba sangisi be banzoto te cela veut dire quoi tant avant di sabango alo bana mutema na mobimba ce qui paie alo bango na hypocrisie yé pas bandi mabe ya ko bombana ayeba ke suka mabe mais ce qui a ko bango avec sincérité du cœur ou bien aluki ba pasteur mususu o bango ba yebi ba vandi ba sololi deux filles yé na pasteur cela veut dire a ko prodiguer bango ba conseil oye sala yaya pe alemba mwa muke oye ko sala leki pe so yebi ke bolingo na nga eza nango yete parce que yazo bosana leki akoza pe na bolingo na yaya nde mudana bolingo na ye leki ana bolingo te leki akolanda ndeka pona poto habite na landa nga mikili mais or yaya nde mudana bolingo c'est à lui maintenant soka exposer bango avec sincérité du cœur na passer azana solina bango peut-être bakoyi ko avouer yaya ko lo banga na linga ko leka batenga na mobali na ngai. Vous comprenez parce que bana basi basolaka aoyisa mobali netika wana muta Facebook nde azabo so amemingaka na poto na nyamuki na obenga na ngayo biso be bazoso kozo kemba na kino lobaka no na kangaka mama kene nanu akende ata nyoso ba osala na ndimi na ngambe obenga nga ezalaka défaite na ye cela veut dire oya ko luka zuite po ye alongwe poto etikin po luka mwasi cela veut dire ko luka mwasi eza bolingo
mais soki akuti na leki bolingo ya te nayebisi yo mama na nga akozwa souffrance oyo ata mbula ya noe ayaka moke. Merci boyoki papa pasteur alobi luka basala nzambe bavandisa yo bakitona o mutema oyo bandeni eloko nini okosala mama Naomi Barcelone nazomona motema no eza pasi yo lobi kaka leki sikoyo ozomona teke famille wana baolinga pe mwa mbala te bitumbe ozalaka guerre ezala kaka. Bon en fait na oloba leki pourquoi parce que grande sœur azano angwalima aza moyibi aza escrote azali na yebi te ba genre nyonso ya mabe parce que na nyonso wana muta jouer na ki babenga ngonini na ki escroquerie c'est grande sœur mobala bato aza innocent et la petite sœur innocente ozo comprendre parce que mobali tinde a Yesu sina ngeza boy atinde tinga na zwi photo na ngana tia msusu ya Marina Ngoyi mobala solo na donc ngana yeba ke mobala so na ngata so na Marina tout cela clair mobala so na Marina parce que ayebi ngai boete ayebi que ça c'est Marina tout le monde a battu msusu basa na pesa numéro a fio otindele msusu te na lobaki ye pourquoi ça la bon aluka oye alingi yo grande sœur tant ozwi photo na nga otongo na profil no pona benela o ba client c'est que grande sœur wa pit o abula oyebi bien que tene longyo no bimate na oteka mate na bende longi mobo ya Barcelone to ya Marina to ya Taylor la Metiola to ya Nathalie Babiela Sublime so na posté bango na kota batmo lo ba pagi be ko zo comprendre c'est que yondo sa moyibi soko yebi que tu es sûr de toi-même zwa profil na yo tia tia profil na yo tongo tia profil na nga mobala ye abi que tena ninga ki otena ninga profilo ndeti nga pe na esprit na nga fia teme na lo baka mobile na nga non lata mobala na na otika ete na otika ete do mobala ba la petite sœur ça clair parce que na minute ça ko to dikamba lo bateke no bolingo eze pas grande sœur ozo comprendre mobile mutu na ko na ni ko tene pas ça abi que bolingo ezali pas grande sœur ne ba Marina ba oloba non bolingo ezali grande sœur te grande sœur ndeza ngwali mama oyibi a mobali na ete mobali pe apesi da mbongo trop na ba agence aye abala famille est livrée petite sœur aken. Merci beaucoup boyoki famille est livrée petite sœur mais ezaka kita ba oza bien te papa la peta petite sœur ba parents de baza netinga parents non loba te il faut les gars que ponyo songa na tabino nyo so ba nga avantage na bino ça fait nga ba parents na bino muninga linga te souffrir yo linga a souffrir longi na ye oh ama be akino chirurgie quoi oh OK difficile que parents à soutenir mwana moko a longola mususu na minute vraiment non Barcelone bango liboso azangwa lima moyibi soki asalaki ba crime ba ko kanga leka koti prison wana skole qui est assumé leki ça conseil parce que na minute on a nous pire et comité na minute obiso total kaka mbongo te conseil nyonso eza conseil ba libérer ka moi mobile ya batu ba bandela vie na bango c'est les hommes qui gagnent. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup papa la lutte OK na fin totika papa la loi loba po yelo nya malonga lo. Oui bien en te voyant comme ça tu es la fille des problèmes. Donc tu es une fille des problèmes. Et papa ngana sukisa na ko rejoindre idée pasteur à lobby. Tu refais dans la Bible parce que les lobbies sont tout dans la Bible. Même les Éphésiens, je crois 1 chapitre 2 tina 3. Vous comprenez? Donc mobile il faut balayer. Il faut balayer yaya. Pour biso to banoko. L'homme non s'il te plaît. En faisant des erreurs, on acquis la sagesse. Donc, et ça par ma Bible, ma parole, nzambe ataki na Bible. Donc, mobali, il faut, soki parti msoye na répondre binongo. Mobali, toi ba noko, to zwaku ba momi mususu, nde to bengaka système à sardine. Donc, nazo soye na nelongi ya mama mo ya kitoko, ye kuna nazo zwaku sardine. Donc, iko ayeko bala yaya ayeko bala yaya akobala yaya non s'il te plaît na conseil na opesa yo noko atake ndeko no mobali bolingo eza elongité premièrement bolingo eza bizaleli pina motema lelo osepela na petite sœur wana po moniye okene leo na poto ke bala elobi
ascenseur ni ozong selo. Oyebite s'il te plaît. S'il te plaît. Babande daro komama, babande daro komama. Ba komama qui déjà non. S'il te plaît. À partir déjà au komama, yango sala ike bolingwe sanini epusana. S'il te plaît. Si akita kisa akita alonga poto, aya kisa ça c'est que ma commis est convaincu qui est yango ayaki. Na ba je t'aime. Ce qui peut atindaki ba nidité ngana yo toyebite. Mais conseil gratuit papa. Ko ça mam na sentiment te. Bala muto bo évoluer na ye na masolo. Et non display ou pas. Display ou pas et belé bana ba display ito bazap. Et belé bana webi Anna. Anna oh normalement pendant 800 ans makile na okatana te. Webi display azaka nango. Abalaka. Na conseil yango wana. Papa Yosa fille des problèmes yo. Ouais, ben la fille des problèmes. Mbasi ma maman avec beaucoup de respect. Soro benga la intellectuel le roi ba pasteur na sœur wana. Allo ba moi bien. Mais ye azam bilinga. Merci beaucoup papa. Ana ba rigima te mo di na obeti na ba rigima. Na très solide. Merci na balandi Normi Barcelone bozalaki na biso elongo bolandi émission e bandeliti na suka boyoki papa pasteur ateyo ba maman nyoso mibale bateyo papa la loupe ateyo abala leki mutu na ide na ye c'est ça mutu na mutu boyoki bino soto bolobaki Karim Poutou tozo nyoko ma Karim Poutou likambo yo eza pasi tolandaki émission maman Normi Barcelone koti c'est la biso émission oyo po yondo lukela biso ba news bolandi biso boyoki papa azwitoli na ye mwana azwitoli na ye yaya pe azwitoli na ye ba o nyonso balandaki biso nasi boza ya kosepela soki ya mabe ezalaki na émission na biso bopesa biso ba remarque boyeba ndeni ya kobenga biso poto bongisa soki pe ba oyo bazwi ya makasi na émission oyo bokoma na se wana mpona toyeba lisusu na kosala émission tozokende na tozochite toza na nsima ya ngonga cameraman azosignale biso tokomi deja na ngonga ya suka mama na biso okoki kozwa miko na yo mama Marina Ngoi oza na liloba moko tala kamera na biso oloba oyo pasi koloba mingi te ozima ba dédicace na yo lobela biso likamba pasi ya suka oyo ezosala pasi na liboso ya kamera na biso. Bon likambo ya pasi mpona nga eza komona des sœurs ya même famille o lelo bakomo bundela mobali moko a investir ba sentiment na ye moko a investir le display na ye bandeko tozala ba responsable ka o biso toyo lobela lelo eza ya ba aventure te eza ya kolia mwasi na esprit ya sardine te na tongo papa kosela sentiment te ndeka nga na bandaki na début naza vraiment ferme na avis na ngati na suka na sungio lokwa ndeko na nga ya mwasi koyebisa yo ke bima na kati ya famille oyo parce que problème oyo soki yo osantete ke obala leki problème ekoya makasi soki yo polobi ke obala yaya okokota ennemi entre les deux sœurs bima eza erreur déjà oyo ekomi maintenant ozwi sagesse kende kosala vie mosusu prochainement ato moni mwasi na Facebook na WhatsApp luka okutana na mwasi wana komona na boye eza très important ke babolingo oto salana na téléphone mbote na babone nyonso ya Normi Barcelone merci beaucoup dans cette émission oh vraiment ezo sunga ba famille ebele botiki la biso ba commentaire na bino to anango besoin de gros bisous à le monopole Gilles Vakatanga homme marié na mwasi oya mona mobali abata maman Magali je vous fais des gros bisous je vous aime beaucoup Linda Maké c'est le numéro 10 la vraie moi ça mobali nae parce que mission lelo eza ya makama mabala ba madame na ba monsieur to honoré bino RK Muchanga mobali ya mwasi nae papa na barque to pesio mbote mibali nyonso mabala na ba onyo so bolinga bo bala to besi bino ba mbote na bino des gros bisous. Merci oyoki di doti manga mbote na ona ebike ozolanda pasteur pardon di doti manga mobala bato Diane Kamwanga futur papa ya mwana Diane Kamwanga donc ba gros bisous. Mobala libala talaka. Merci papa fota la caméra oloba likambo eza ya pasi ezo choqué pona ndeko na mobali na o ekomelie nga vraiment dédicace sinon na quelques personnes nga vraiment loko salinga pasi kolekeza que nazomona mwana mobali azwi devoir oyo ekoko kende musika pour trouver résultat nango
oyo esalinga pasi yango wana parce que retrouver amour oyo on s'est plongé dedans yaka mwa pasi omona bato bavandaka baumela to mwa 2 jours 3 jours bakabwani mais a parvenir kotika mboka musika eti na Kinshasa kolanda mwasi aya kozwa aya okuta problème wana vraiment eza devoir à makasi c'est que je vais lui demander solution nyonso ezaka nzambe nzambe aza na ba solution makambo nyonso tout surtout tokotika ete na ba prière parce que ça sujet yokani na matoi na biso pe donc prière et bandozala en tout moment nzamba pese na nous kimia premièrement moni mutu soza poser te ozwa ba décision vague il faut ça vraiment assise parce que ça problème donc il faut trouver solution il faut ça ba donner ba inconnu oya ko matina solution trouver réponse et ça vraiment maman na problème mais azala poser na bambote na nga na opesa na yaka muchanga donc Ligue des Champions na opesa na maman na Londres Jeanne Makonga na opesa na tante na nga na Londres Aridja Makonga na pesi na ba petit frère na nga na Londres kuna Jonathan Babwana na pesi na Didi na pesi na Lievin Bokechu na Esther Bokechu donc on a ba petit frère na ba petit sœur ba na poto. Merci beaucoup boyoki pasteur apesi bino bambote maman Naomi Barcelone otali caméra olobi ozo choqué pour la petite sœur après pesi moi quelques perfection na. Ok, merci Karine pour tout, merci vraiment. Donc la minute vraiment je suis choquée, stressée, traumatisée. Na sujet oyo. Grande sœur, sois gentille s'il te plaît. On va vraiment maintenir l'idée dans la libale à passe. Libale les a passe na niveau souka yaya. Tala le nemo qui le comme mon bal, moi c'est pas mon bal habillé et comme on dirait au côté à kisi, au lia ma casse, on a gratta na ton nengenin. Au bac à moutozo, babu ton lo moring à ton neni, pose di bal à malonga. Mais aujourd'hui là, libale na porte sanda kuna bino en tout cas nga soki na mama bino libale bimate libale bimana kuna ngatenga na zonje ba mama bangala misuga libale bimate pour la minute sur le choix est clair okoko solana mobali ndenge ni soki zaki longino la tongi to comprendre mais o solana mobali ne longi petite sœur carrément a mobali noté a mobali la petite sœur non tous ala quand même gentil nyoso to mona kindo kité. Si ba lobaka ke non nzambe pe asala rata à travers libanga ezala lokutete si ba lobaka te azala rapona nga pona katisa na leka mais oui grande sœur zala gentil libali ya nonga ya famille na bino mobalo boule mobalo désormais comme c'est ka seme ki na yo garçon batauti poto musika 8 heures du temps ya vol pour akita na katsa kin akoki pour ça crash akufi akoki pe risquer de kola ba avion d'être to matara wana to komara ako bisora relation na biso na nzambe comme pe to koki ko kufa comme pe to koki ko bika avion za muninga na yo te elo mo bope koko saka mo elo mo bope kama kampe komi pe mais tango yebo sepelisa moi mon bala batu soka se retrouver ne longale qui carrément bo pesele qui parce que soto lobi total ke non elong mabeza la bizalité est-ce que yo grande sœur au vendre na mobile na étudier bizalé non et ça qui a réseaux sociaux ndenge pe kaka ba para ba conseiller petite sœur di ba les ala boy de mobile meme aux ala sérieuse ceux qui moi ça ça ba n'importe quoi so ba meme ça la nga jena nzambe na ye comme pe au grande sœur ba koko mimo pe na poto beti pe mobile ngo virunga o tiki pe ni mobile mususu en tout cas na ceux qui wana li ba les petite sœur bo pe celle qui chance parce que mobile nous l'ende longné donc conversation ou pas on s'en fout li ba la petite sœur na pesi ba gros bisous à toi na pesi ba mbote belé na vie na nga Louison et kofomoté mon maman Philo na pesi ba gros bisous à maître Blaise Ibé quoi coach olympique depuis Londres Zola de la Croix Riel il y a Patricia Riel ba lobby Nancy Lisanga Karim Anessa British Champagne Mbienga Beni et Kala Champagne. Donc, il y a un gros bisou, Joël qui n'est pas tout mal, Diana HM. Il y a Tati Mabiala. Papa la lou kotombokate po yo po koloba okoki kozwa micro na biso ta la caméra na biso fixé regard no oloba o ezo choqué po o linga no beta na biso nyoso to na plateau. Merci beaucoup maman pour la parole et dès le début Fagna Bossanaki Fagna Lobano bien habillé. Ce qu'il faut avoir chapeau par pasteur Obaxa pour ça la fendi. OK, merci beaucoup. C'est ça l'ambiance du plateau. Donc déjà pour nanga nazane lo mawate. Po
guérison eza na cannabis. Parce que biso neto longi. Pour papa à comprendre déjà quand il a la compréhension na biso, à comprendre. Au moni place ceux qui posent 4 3 baza pour moi quoi d'autres éléments sorcière. Donc déjà totambola na majorité. Papa babi même la Bible c'est l'autre refan dans la Bible. Les autres refan dans la Bible. Matthieu, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Matthieu, s'il te plaît. Pardon bébé, ce n'est pas dit que tout le monde va contrôler, tout va avoir raison. Ça peut pas nous combattre. Pasteur Nakosi, même la Bible, elle va dire oui. Bible, ça dépend de Baka. Parce que la Bible est dans Matthieu chapitre 7, verset 8. L'opposition va les changer à l'omission. À l'omission. Pasteur Moïse Mbiem Daembiango. Donc, elle a dit déjà que la majorité est toujours l'icolo. Nana ne l'aura pas sa papa. Pour comprendre qu'il faut pas la grande sœur. Pour grande sœur, il y a des bolingo na yo. Soki ataki photo wana ezala ikara l'air mususu po ezala kanango. Zomona eza bandeko na so handicapé. Balinga basi pendenge ni. Ateka aboyezi. Le boyo omoni na se. Osoko moi mais na fingite. Na fingite. Donc déjà papa merci na conseil outi pande kono lalu la bière. Bolingone na oloba eza kitoko te. Eza bizaleli. Moi ça malamu ba ke na bizaleli. Lelo roba la petite sœur okene poto. Bosora boyiba no ndako. Beko akoma combattre la famille na yo. Sikanga lobako. Non, pardon papa caméraman, vous croyez et pensez que si tu es trop belle, il faut avoir un comportement mabé, mais non, va complexer. Merci, merci. Wana matali. Super abongo. Yaka bongo. Motebele. Milatre. 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 Tikanga na lobate. Milatre. Milatre na lobate. Milatre na roloba. Mama journaliste na roloba. Milatre na roloba. Bambote Belé. Merci beaucoup. Conseil n'a déjà ngwana. Bambote Belé Belé. Na place toye et pas Patrick Moulele. Patrick Moulele boss silencieux. Ya Ketsa Tamba. Babi Gingakati. Merci na bino de ande na place pour pesi biso. Bambote Belé na Jiveshin to le père de jumeaux para français. Bambote Belé na tonton Louison Ekofo. Ya mama Philo Ekofo na peso bambote maître Blaise Bekwa. Na kata Londres na peso bambote Belé. Bambote na mama Titi Kifwani. Li passe ya Mimi Suarez. Babi Mimi Suarez Swami. Bambote ya ngwana papa Blaise Dede Makiadi. Bambote ya ngwana. Nazo ke na ngai. Bambote ya ngwana na pesi mbote Belé. Na bosa na kipe Patrick Moulele ya Ketcha Tamba dans espace Akano chez Taliana Kingakati. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour comprendre les ambiances. Merci beaucoup. Tozana ambiance ya plateau na biso. Merci na bino nyoso oyo bolanda ki émission na biso. Na pesi mbote na Erka Mutsanga papa na barke. Na pesi mbote na Mado Spaghetti tozana awa na ba séjourner na Kinshasa. Na pesi mbote na Karine Manessa. Oh na pesi mbote te si tu solol je te solol. Bino mo boye bikande ezalaka. Tokyo télé ensemble na plateau na biso parce que to si c'est émission na biso kitoko. Merci beaucoup. Ezaki kandate. Maman, yonde bongo le mbingazo. En tout cas, bokanginga bino nyoso. Merci beaucoup. Bye bye bye. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Petit donna pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner.